Tolérance zéro toujours. Bande konabiso ya pire sous commandement ya Koneka Songo. Bazala ki bongo nanzela ya Kinkole. Bolanda elema oyo. Lisolo ya tolérance zéro oyo police nationale ya mboka na biso ezui ezali bénéfique pour na biso. Tala lokola awa nanzela ya cimetière ya Kinkole. Contrôle moko pamba ya muke ya 2 heures du temps. Tala résultat. Batu likola mituka. Oso babaluki. Bo kansate ke maman livre les kaka chaque jour pour kozobina kelema ngalema. Boyoka batu. Ndenge maman bazoloba. Toza na posa teke batu bazalaka ya kodembela bongo. Po baksida mingi eyosala makawa mingi penda bazokufaka a partir ya kodembelaka. Est-ce que ça normalement que tu as banda motoka? Donc ils ont normal mais sur place ko tsheni da zaka receiver place ne ko tsheni ezaki receiver azamutu mukonza za mutu quand ba ko la biso mawa ndenga to sabo to sali une semaine to la la ka banda to uti ko kunda ndeko na biso na lilita ko zonga to zonga nde to kita boy bango bakanga biso boy ni biso ko zonga na banda ko kuna matanga batu bavandi bazo zela biso to uti cimetière siko biso kanga mi awa Donc cimetière. Pire sœur na biso moko ya quartier Mtakufaki. Ebike bakangi biso ka po bamoni batu bakiyembelaki na fond. Elo bakangi biso yango a pas raison na raison mususu ya te. Il dit qu'il a été sensible à un problème social de Zango et ADC et il nous a procédé aussi des conseils pour que prochainement tu va ndenga ni mitu ko kotama nzela. Tala epekisami makasi na chauffeur nyonso tout aza na batu likola mutuka ata soki bazokende kunda kokende kokunda mutu il faut zonga na kati ya dignité bomoni bandeko ndenge balekisi l'air pamba baza kozela bango bauti na mutu na cimetière basi batiki mutu me baza ko traîner bapo bakangi mutuka yo chauffeur nde bakopunir makasi po yo nde mutu tie batu likolo tolérance zéro eza ya solo oyo akotia temba kokende Wapi Nangenga, tona bulu, yasol. Toko signaler que Esuka ki mabe parce que chauffeur moko ba telemisa ki eboye ko telema a tutaki batu dont le colonel Kasongo Polidor oyo tisiko oyo a bukani makonyo so mibale pe azali na hôpital colonel Kasongo ya pire ba tutaki na chauffeur moko bazako telemisa ya boyi ne tozolo baboye azan hôpital.